Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9, Fabrice R9, Fabrice. Mobali Madeo, Balingaka, moi c'est Lolenga Ninyango, Nengosa Salanga Yeleki Makasi, Kaboulo TV, yo, Lumière Kaboulo, réflexion. Réflexion, double CD Fantomas, Mayo. Il est là, il a toujours. Barbito s'abonne, chaîne les amoko. Ça c'est dit, Maboko, t'as un s'abonner. Bon, mon yango, YouTube, aux Zavana, Moko Gaga, réflexion, trop bandé, réflexion, lumière Kamboul, Yangwana, Balai qui est ça la biso bien, tous en ciment pour. Et ça la G. Bongo. Toujours. Réflexion, Lumière Kambolo TV. Chaîne les amoko, vous s'abonner, vous avez décidé Lumière Kambolo TV. Bonjour, Nabiso Banso. Les Alingan de Konabino, Nabengami na Kombo ya Kambulu. Na salaka na émission na chaîne télé Oye Bengami Réflexion. Chaque samedi na 19h30, beaucoup Biso kuna na abonné à famille Réflexion Internationale. Na pesi biso nyonso mbote, na pesi pe papa na biso lumière oyo asangisi biso na kati ya groupe oyo mbote, nzamba batela bino nyonso, alinga bino mingi. Ngai ndeko na bino Glodiani na ye na question oyo etungisinga makasi ya ndeko na nga ayelaki ngai lisolo ya vie na ye. Aza mwasi libala avandaka na ndako na ye na mobali na ye aza na bana mibale. Problème eza nini? Mobali na ye likambo nyonso bakanga na mwasi so bakangi eloko moko to osala eloko boye soki akepa mamaleki na ye mamaleki ne aboyi yango akosala suti. Mwasi azalaki na problème, mwasi aoteka te asengi mobali abi nde naovanda boye eza pasi fo naluka ntango eloko moko na bandaka kosalaka mpo loboko moko tozelaka kaka yo ti mokobo kofuta yo eza mwa pasi na bandaka kodebuye mpo nasungaka mpe na ndako. Mobali pale opesi ide ya bien soki bafuti nga tour oyo na opesa ta mwa 200 000 obanda koteka bayokani mpe parce tellement mobali nsala na ye nzela na ye alekanaka nzela mamaleki na ye moko mosusu alekani wana mamaleki ye ndenge nini bana baza bien mwasi na yo aza bien mikolo kuta abina ngai fo nalukeni mwa mbongo mo banda oteka mpo ndenge ovanda ndako boye bien te ça va mamaleki pa lobi ne pe loko te atiki tellement yebi ke mwana na ye azwaka salaire le 4 mamaleki azeli ti le 4 le 3 abengi mwana oyo toza na camion moko boye bazoteka camion mpenza eza bien ke sungo mpona okendaka mosala camion wana mpenza eza bien moto yango azoteka azovoyage eza ya sika boyeboye ya kotala mobali mpe ndenge alekanaka kaka wana temps etemps alekani mpe kaka wana mpa mamaleki na ye atali mpe camion basali mpe makambo nyonso mpe kaka kuna mbala moko nde basali makambo kuna mbala moko akonsulte ta mwasi te aye na ndako mwasi mpe abine le 5 deja ekokaki batindaki yo deya mbongo so mpe le 4 otransfere ngai mbongo te olobai na ngai opesa ngai mpona bandaka koteka te mwana transfere oza te nde nalekani mpe mama leki bando oteka camion moko boye ayebisaki ngai yango wana namoni nasomba camion wana mpo esungaka biso na mosala nde nakendaka makolo eza bien te nande okendaka na camion mwasi atali alobi eza kaka mpe bien mpona biso mpo camion mpe ekobanda osala mpe taxi ekesunga mpe kaka na ndako problème eza te eleki nango mpe mobali mpe akepa sombi mpe camion esili mwasi mpe avandaka kaka na ndako azelaka kati mokolo bakopesa ye soki mwa oyo toleka ye na bapepese boye ote na ofuta mbongo ya ndako moyena pesa eza te mwana mosusu ote moyena pesa eza te na ofuta baminervali ya bana ye azelaka kaka ti mwana mwasi bato ye kobundabunda ye moko na bambongo bapesaka ye na bambongo mwa atikalaka nango abandi koteka ndenge abandi koteka bongo alobi te baye kokanga ide bamobali na mobali tozwa deja fartire ya libala fartire si epesa makala ndenge bapesaka balandaka mokanda basengaka na fartire maintenant tosomba eloko te bana mpe deya bapusani deja po ani te tobandaka kosombaka biloko
ye na mobali alobi yo banda mwasi alobi avanga na osomba babiloko nyonso ya mike mike oyo eza na fartire yo somba baoyo ya minene bayokani mpe mwasi mpe abandi mpe kosomba mobali mpe alobi avanga so bafuti ngai na kopesa mpe mbongo osomba baoyo ya minene obandaka deja kobombaka bayokani mpe bongo bi ayokani bongo bien wana mwana mobali andozwa mpe tante ya kokende mpa mamaleki na ye azwa 100,000 kwanza asimbisi abine ok na ojaenda osomba ata de veste osomba de veste otya wana de veste oyoyo otiaka deja wana olongola deya de veste ya asimbisi mpe mwasi mpe fola akende kaka apres 2 jours ake kosomba nde de veste yango akenda te azuka mbongo abombi abiten akoye pa nde kokangisa mbongo asomba mapapa bisava nakangisaka na oyo ngamba monaki kamba moko nasomba bamapapa batata mwasi na ya mamaleki mobali alekana pa mamaleki nete alekani ebisi nde mpenza mikolo eya fo tokende na famille ya mwasi na nga toke kotikela bango babiloko po toprepare tosomba napesa bango ka babiloko na bango na bala ye mamaleki na ye asidiki yo kokobala ye te yo nosombi lupango te okobala nanu mwasi te okobala ye bongo te ifo somba na lupango oza na lupango te boza na niveau kofutela okobala ye te boye kesimba te ifo sombela nanu lupango mobali mpe tanga ya na mama na ya toshikali ye ote pesanga nanu mbongo wana napesaki yo nani nasalela ngo eloko moko bo mbongo deya tokangaki po tosomba babiloko mpona nini napesa ngo te na ozongisela yango nzoka mama na ye esi ayebisaki ye deja epasi mbongo na ye asaleli nango makambo ne mosusu amonaka kaka ye azosomba bamapapa azosomba bakitambala azosomba bameya azosomba basengle banoko na bagravate mobali eloko moko to azosomba ekotune nga biloko nango lobai na ngai mikemike na nini nasilisa deja bongo ya yo ya minene okobanda ngo mokolo nino te nasololaki na mama alobi na ngai fo tosomba nao lupango tosomba nao plasi soki tosombi plasi ebongo nde tokotala makambo mariage nsima totanga alobi bongo mwasi alobi te ye mobali mamaleki nao babala ye mobali abala ye avant kuta somba lupango aye kosomba lupango après bane ebele mobali aye kosombele place me mobali abala ye nanu kala bazala kutu na eloko te mobali abala ye mpona nini te yo obala ngai mama abino akotaka makambo na biso boye mpona nini te aza na raison bana fo bazala na place mobali akoteli mama na ye ndeko na nga aye donc asiliki makasi esika siko mutuna na biso eye yango ndeko na biso asiliki donc asiliki mpenza alobi mama oyo alekisi do likambo nyonso bazwaka na mobali na ye so kaka akepa mama na aboya soki kaka bakangi eloko na mama wana alingaka te donc azwila mama ngo décision nini ndeko na biso azwi tellement tovandaka na mabala toyebanaka mobali na nga alingaka boye te mwasi na nga alingaka boye te ye tellement yebi mobali na ye eloko abangaka na vinde lokola bandoki aza te donc adeside ayebisa mobali na ye ke baaccident oyo mobali na meka ye kosala ndenge mpo mobali na rate de accident na mosala moto akosala bongo eza mamaleki na ye mpo akima mamaleki na ye atika kolobaka na ye makambo ya vie na ye donc décision ya azwi yango wana ayebisa mpe mobali na ye ke mobali na ye mamaleki ni moto akosala ye bongo bimi na église décision ye azwi yango wana siko ngai ntango ayebisi nga napesi conseil namoni eloko nakoki koloba na ye te yango nga nayaki nango na groupe nayebi ke bamama na biso bokopesa ye solution ya malamu merci tokutani mbalasi